Kombo na ngai Patrick Dibwe, président national ya ANAMO, Association nationale des motocyclistes et actionnaires unifiés. Kokumba moto elangai na poissa. Donc, yekoli moto, na yebaka teke un jour na kokota na kobula na moto. Et c'était une surprise pour Nangai parce que azali na programme wana te mais kola moni batu kopi moko ekomi batu bazo sala mwa eloko ezokota kola azali pe na eloko akosala te na moment wana. J'ai préféré aussi na kota na monda moto parce que moi eloko ezali kobima oyo koko suffire na besoin ya famille. Donc c'est en fait en grosso modo oyo esalaki ke nakota na monde ya moto. Wewa eza na munoko moko, wewa elingi koloba yo na chiluba. Alors en réalité wewa ezali terme moko ya malamu ya ko utiliser te. Pona bao bayebi parce que balobaka kaka le peuple périt par la manque de connaissances. Pona oyo ayebi wewa akoki jamais kobenga muta moto wewa. Obenga ata papa moto to moto. Ba moko muta comprendre. Wewa en fait ezali yo na chiluba. Donc ezali vraiment mon moko à utiliser. Donc eza muto donc ozo tutoyer mutu quoi. En tout cas pona oyo etali ba discuter déjà vraiment moi ebele. La difficulté ezali ya criminel kobotola ba moto, la difficulté ezali ya sur terrain ozomona ke likame koko kweya oleke agent de l'ordre aluka nanu azwa soin ya moto oyo aza wana akowelela moto po ayebi ke mwana moto akoya na suka kopesa mwa eloko. Tozali na problème ya ke ekomi même na ba kwe mususu bakonzi ya bakwe wana bazoko kotiake po moto esala même si eza ba document mais bayaka kopesa mwa mbongo ota selon nde bakoyokanela bato ya moto oyo bazangi pe boyebi. Donc ba difficulté eza tellement mwa ebele oyo so tolobi to banda ko énumérer moko na moko ekozwa biso mwa. Donc ba difficulté eza mwa ebele. Bon en fait je crois qu'il y a eu un moment où bakonzi oyo bazali likolo oyo batali makambo ya transport bapesaki mokano bapesaki ningisa koloba ke mutu ya moto nyonso azala na casque, azala na plaque, azala na document. Donc bawewa vraiment coup de chapeau na bawewa nyonso parce que bango nyonso ali na habilité basalaki tout azala na casque na mutu moto na ye ezala identifié. Donc document ezala pona atambola librement. Donc ce que tu remarqué tout le wewa en fait à 90% baza na casque na mitu na bango pe baza na ba plaque ni oyo ezali ya immatriculation. En tout cas, merci pour la mutuna. Je crois que Ferro Doyo balobaki pour la bakasque. Balobaki normalement il faut batu oyo bazo matana sima. Il faut bango pe baza deux casques. Qu'il y a baza na casque na bango na mutu. Mais ba docteur selon ba docteur balobaki que non eza ba maladie mususu eza contagieuse. Mutalati casque alongoli mususu aye kolata. Donc bamonaki ke non au moins casque ezala kaka na conducteur ye moko nde kozala malamu mpona koeviter contamination ya ba maladie. Donc c'est par là que bawewa batikalaki kaka ye moko na casque ndenge omoni nga na ya ngai awa, c'est-à-dire nazaka na casque ya ngai vi oyo balobaki ke casque batu oyo alati eza kopesa mwa bulu yeke yango wana ozomona lelo kaka bota nde aza na casque na mutu.
normalement batu nyonso wana il faut bazala protéger. Donc je crois que batu oyo bazali bandeko na biso ya na kati ya musala ya bobonganga bakoki kozala kaka na mesure soki ke bakonzi ya leta balobi ke lotomo batu mibale balata casque biso toza na eloko ya koboya te parce que eza mibeko balobaka ke nul n'est au-dessus de la loi. Donc mobeko ezali mpona mutu nyonso atosa soki balobi ke nini mais baoluka bamécanisme pour ne pas kocontamine batu mosusu na bamaladi to batu bazala protege to ntango bazolata casque batu ebele ebota problème te. Bon moi personnellement koyeba ke mibeko epekisaki deja komema mwasi azemi komema mwana moke na moto nasalaka yango te mais ezali malamu te. Normalement il faut koevite komema mwasi azemi komema mwana moke ndenge bakonzi ya mibeko balobi ke non komema mwana moke oyo azali na moto oyo kobatela ye te. Soki balobi ke moto azalaka mpona kobatela ye c'est bien bon tokoluka kaka mwana soki aye ifo azala na moto aprotege ye mais makambo oyo ya surcharge ya moto amemi 4 personnes amemi 3 personnes vraiment eza malamu te parce que ezali débordement. Ngai moko etanke moto ya moto mokambi ya bato ya moto nazotelemela yango kodéborde yo moto esengeli omema 2 personnes omemi sikoyo 4 personnes na nsima yo lokola 5e omemi 3 personnes na nsima yo lokola 4e vraiment ezali malamu te. Nauti kolobela yo makambo ya surcharge ezala ya ba charge ebele yo za moto d'abord dimension nango so otali eza moins d'1 mètre na boye mais ntango ozomema bifunda eleki boye c'est-à-dire okomi lokola mutu du il faut komemaka mwa eloko ya moke oyo eza kozala na dimension ya moto ozokumba. Soki deja omemi biloko ebele leta akointerpele yo mpona bandeko bazomata na saut de mouton. Ngai moko nayebisaka bamembre na ngai ke vous n'êtes pas obligé à komata na saut de mouton parce que saut de mouton kuna ezali mituka nde ezali permis ya komata na saut de mouton. Soki omati na saut de mouton bakangi yo moko koyeba ndenge nini osila na bakonzi ya leta. Donc pala nakoki kolobela moto ya moto te na kote etali saut de mouton. Donc comme c'est interdit motard nyonso mpona baoyo ya de bonhomme ndenge bamataka c'est-à-dire omoni kaka ndenge balobaka na kati ya batu eza batu mosusu bayokaka eza batu mosusu bayokaka te. Voilà un peu baoyo omonaka bamataka saut de mouton ya de bonhomme c'est-à-dire baoyo bazoyoka te mais soki bakangi ye omonaka okomprendre ke ezalaka malamu te ake afuti bongo ebele nsima omonaka ozongela sur eloko wana. Ezotravaille en collaboration na ministère ya transport tolukaka totalisa bawewa oyo leta asengi biso tosala. Excès de vitesse okoki okima mbangu ebele te okoki kokumba moto salite te parce que ozomema batu okoki kozala na kolangwa te parce que permis bakomi na nsima ya permis conduire ou boire c'est-à-dire soki omeli oza na te ya kokumba te. Topekisaka biloko nyonso wana comme batu mosusu bayokaka kaka te mais soki leta atie maboko na mutu wana akozwa etumbu na ye. Alors makambo etali bana mike topekisaka baminere bazala na moto parce que minere soki embuscade ye ya brisque akoyeba koma se préserver mutu oyo amemi te. Donc du mutu oyo il faut akumba moto il faut aza quand même à l'âge oyo akoki raisonner ke likambo oyo ekomi boye il faut nasala boye. Donc c'est un peu ça en bas. Foule ezalaka mpenza na matoi te. Donc foule etuluku ya bato ezalaka na matoi te. Donc biso na
ndenge biso totambolelaka topekisaka soki likambo eza ya yo te oza droit te ya kointervenir epuis yo oza leta te mpo so likama ekwei yo mba moko okomi ozwa intervention nyonso wana eza ignorance surtout ezosalema na bawewa oyo bazali non identifié oyo bazali non contrôlé parce que bawewa oyo bazalaka na structure moko bazalaka na mibeko bapesaka bango bazalaka balide de conduite oyo bazalaka morale oyo bapesaka bango donc okomona ke bawewa ya bongo bakotaka na bikotakota na makambo te baajisaka ndenge baoyo nyonso wana outi koloba awa baajisaka te. Na likambo etali bapusura na bacrime oyo ezosalema donc je crois que avant moto même ekoma na Kinshasa obanda omona déjà babandi ya mer armée banda omona bacrime ezosalema baenlèvement ezosalema je me rappelle à l'époque de Mobutu babimisaka 05 ekoma kotambola mpona koétouffe bacriminel banini nyonso ebanda kosalema c'est-à-dire les criminels comme bachangeaka kaka toujours baméthode baye komona ke no moto ezali na mwa facilité ya epermettre bango basala makambo na bango donc bakoki koutilize mpe moto cela ne veut pas dire que bato ya moto baza bacriminel non plus c'est-à-dire c'est à l'état parce que charge wana ezorevenir na l'état ayeba kodéniche to kodémantele baréseau wana ko biso totravaka tozalaka na facilité soki kere osomona déjà na bastation mosusu bacriminel baye mpo babotola mbongo me muta wewa asotele criminel omona yango na période ya général Kanyama omona yango wewa moko abloka criminel na munduki na ye c'est-à-dire to biso tozalaka na attitude wana kosunga leta mpo na baoyo ya biso tokosaka bango vous n'êtes pas obligé ya kosala mabe parce que na moto ozosala ozozwa mbongo na moto lelo ozomona bato ebele baza baresponsable baza na basi na bandaku bazokofutela même bana na université na miniti oyo moto ezoede bato ebele alors biso mpona kodéniche bato ya mabe toza un système ya identification donc yango tokosenga l'état oyo bakonzi oyo bazolanda biso. Donc vous devez demander à ce que tous les montants doivent être identifiés. Donc, les montants rebelles, bazo vrai, ils ne sont pas identifiés. Voilà pourquoi bazo sala bamabe wana. Pona ba oya ba structure oyo ezali identifié, bazalaka reconnu, bazalaka balandelaka bango donc mabe moko te kokoya na ba association ezali identifié. Donc ba structure eza ebele tellement que na koko sala publicité ya association ezali tellement ebele na ville province ya Kinshasa comme mobeko na biso ezo kotrone mpona liberté ya association donc association eza ebele oyo ezo travailler en collaboration na
ministère ya transport. Bon, ezalaka déjà na eza na liboke ya bastructure oyo etravaillaka na ministère ya transport. Donc na bango nde bazali mieux placé na nzela ya ministre provincial ya transport. Bango nde baza mieux placé ya kotala bastructure nini oyo nanu baintegre eloko na bango te. Bakoki kosala keno baintegre eloko wana pour tous les structures ya bamotard ezala reconnu na ministère ya transport, bazala bien identifié en cas ya mabe. Facilité ezali ya kodénicher ke mabe wana euti itika songolo paka. Bon, moussa na biso po ezala respecter la première des choses, l'État il faut ndenge azoyebisa biso tosomba badokima tosombi badokima, faut quand même tozala pe na mwa liberté ya kosillonner sans problème, sans difficulté. Tozo aide bato tozomona à l'époque ezalaki so moto awuti po akota na katikati ya quartier ezala mwa difficulté, mais lelo motard azo aide mutu akoma tina porte ya ndako. Donc c'est à l'État ya kozwa ba mesures nyonso possible quand même tozala pe na valeur. Et na nzela il faut quand même ba respecter biso lokola na Ouest Africa. Donc soki ka muta ba menacer muta moto, c'est toute la population oyo bazotomboka parce que moto ezotunga bango trop. Donc na minute oyo soki kaka babandi pe kopesa biso valeur parce que nous aidons la population, tozo aider bango quand bien même batu musu bakoti bazosala mabe, mais exception ezozanga te. C'est à l'État ya kozwa ba disposition pour na kodénicher ba oyo bazosala mabe. Donc soki ka bazwi ba disposition moko yako ko protégeaka biso pe na mabe ezokomela biso ba tracasserie, si tracasserie ezali ya omona mutu na document nyonso na casque na ye, mais ozomona ba police oyo baza mal intentionné bakangi ye pour éviter que baliaka yango. Bon, par rapport à likambo etali tarif, vraiment ndeko journaliste nakoyebisa yo ezodépendre na mutu na mutu. Je crois que ndenge oza wana oza journaliste, soki babengi yo mpona émission oza na façon na yo selon conscience na yo ke na kosala boye otali mutu oéquilibré quand même. Yeza ndenge mona biso bamotard, moi personnellement na mitiaka na place ya client. Soki client aye na kotala par rapport à distance, et puis il faut koyeba eloko moko ndeko journaliste tokenda ba destination unique. Mutakoloba tika ngai na Kitambo na avenue tel, c'est-à-dire naza obligé à komema mutu wana na destination na ye moko na kosenga ye tokoyokana soki andimi amati soki aboyi atikali. Mais mpona exagération ya prix ngai mpe nazalaka contre yango, mais mpona ke distance ya mukuse osengi ebele non eza malamu te. Donc il faut mutu azala devant sa conscience mpona kosenga mutu prix moko boye exorbitant. Donc c'est tout simplement l'adhésion au koti, okozala na bakoidentifier na fiche d'identification, numéro ya téléphone ezali, soki olingi obenga biso ezali na 082 037 75 06 082 037 75 06. C'est-à-dire obengi numéro wana tokoyebisa yo esika bureau na biso ezali, fiche d'identification, remplir ba condition, ozi carte de membre, mbala moko okomi membre. En cas de problème, délégation équipe oyo ezalaka mpona baintervention eko-intervenir mpona yo, et c'est comme ça nous on évolue. Liloba suka nazosenga kaka na ministre provincial ya transport, il est temps ya koyebisa ba oyo bazokamba liboke ya bamotaro oyo bazali na kati ya ministère ke babengisa bastructure oyo eza na libanda po
boza na contrôle ya nini ya tous les motards ya ville province de Kinshasa. Eza eloko moko très important. Tala lelo bazo kozala échappé na banini mosusu mpona ndenge bazosombela bataxe de stationnement mbongo ezokota bamota bakotisa mbongo mais mbongo wana des fois ezokende na badestination ekoni. Mais soki basali ke barepérer tous les associations kozala malamu mingi. Et mpona kodénicher bamabe il faut tous les associations ezoevre na ville province de Kinshasa bazala identifier. C'est un peu en un mot oyo nakoki koloba na bakonzi ya transport en particulier ministre provincial ya transport.